breaking news basangwa Congo et pas na biso na banda kuna biso eza masolo ya proverbe 30 to pesa merci na bande konyoso oyo ba soutenaka biso ba bengaka biso ba pesaka conseil ezo leka malamu breaking news a lelo to bandina na dossier oyo ezo yinda na Londres awa côté à East kuna bato ebele ba simba ki biloko ya bisimba simba ba misusu belisi bango mitu misusu lelo oyo ba komi bongo kobimana basi bato kotia bakisi alors tozana moko ya bana Londres en ligne oyo boyebi na komba Frédéric Ilumbe azape moko ya mutu asala makambo ebele. Frédéric, bonsoir. Oui, bonsoir, Proverbe. Aux en direct ya breaking news yo vraiment oyebi masolo à Londres bien peu oza moko ya bato bavandaka na milliers lelo komano na losambo mais oyebi mwa masolo mingi. Est-ce que oyebisa biso bana mai o basimbaki bakisi bamsu basalaki ba boîte de nuit ba restaurant bamsusu ba komai ko somba ba sapato ko nyata ko kimisa na ba client na bango lelo sukela bango ndeni puisque tozomona kindoki komi vis-à-vis ba bimisi vidéo moko pire azolinga bimana mwasi ya pire kune pa na mino na Londres dossier ngo ezandeni. Oui, dossier na Londres a vraiment za Rohinda. Tokosina na bala mai baluka nzambe baluka elongi ya nzambe epoke wana esilika batika korive batika vraiment korive parce que toza babantu epa na biso babantu toyebi ke non na génération na biso tosi tomona moto aliboma azolia na fulu po akende kosimbakisi tomona moto akufi pakene okusimbakisi toyebi baconséquence pe bafruit nango donc bambai wana vi esili vi akisi baindie bango moko nde baza wana bazobeta bakayo bazosala bafere bazokende bachike baza na bauniversité baza na bapost office baza na babanke baza partout. Ilumbe pardon do yo ngolo bake ba India bango moko ba obaki na kisi basi ba comprendre ki kopwana ezo simba te bake ba chiki bake ba université ba obeta kayu mais bana mai na biso bazoke ne komi ko sai pa bateau esi batika masolo wana eza bongo eza bongo donc ba ne komi ko sai pa bateau wana bateau bazozwa bino vrai là et puis bazokata bino bino na mukuse donc c'est-à-dire que non tozana ba prive eza nini tosala banganda na mboka oyo mais banganda te kufa malgré bayemba yango sukaka kikufa tokangaka kaka tomona basaper na mboka oyo e tomona sor na bango et donc lelo oyo bamisu babima na basi na bango na bana na bango na bamboka oyo kobalita basusu babima na basi basusu mpe bazokontinue masolo yango donc nango oyo eza makambo ya kozonga na makolo ya nzambe nde makambo oyo tu ekosila donc après yango zozomona pire alinga beta momi ya pire mais bapige ye donc wana emonani oyo bazokontinue na babiloko wana batika parce que lelo tozomona bato bazokufa na ba-AVC ba-cancer tozokufala bamaladi moko na Congo totikala jamais kozala nango toloba nini vi ya poto te babiloko tokende kosimba babiloko wana baretour nango bambongo bokende koyiba na babanke eza ya basataniste yo yibi yo kozwa kisi baretiro vi mpo babari yo babwakili yo kaka AVC vite fait babeti yo kaka cancer vite fait donc to comprendre que notre groupe na kana tanzambe donc en bref na koloba yango wana siko na milieu kuna na ya bana Londres kuna ndenge masa na bapiejaki ye babimisi na video esali ndene tei bato to etindi kaka bato ba comprendre kaka ke ba continuer bango nde bazosala kaka bon oyo vraiment eloko oyo eza koide jo wala baide baexpose ye etei mpe bato mosusu oyo na kuzu bazalaka na bolki basala bamasolo wana donc suka nango bafruit nango yango wana kwa donc etei nde bato likambo epe osalaki mwa breaking news opeteli mpe
na mwali kambango donc iteyi batu quoi donc tozelaka tomona batu bachange lobi. Ok, sikoyo message nini oza nango ya suka po tokabwana nga na continue oyo oza nango na bana Londres bana UK pe bakongole ya diaspora? Message ya lika ke no toluka nzambi ya suka yango wana toluka nzambe donc na nzambe tokozwa tu bible elobi ke no bulu na palata eza ya nzambe donc toluka yango na bonganga te toluka yango na kisi te toluka yango libanda ya nzambe te. Ok, toluka yango na bonzambe nde tokomona tokolia yango ti tobima suka ya pembe quoi donc message yango wana. merci mingi ndeko na nga nzambe apambola wana tobengani mbala nsima opesa libota mobimba mbote. Merci na yo mpe mosali na nzambe ozala bien pesa mama mpe na mbote na libota mobimba. Merci. En tout cas, ezali bongo sango malamu sango kouta na Londres. Toza toujours na Londres batubele babenga mais proverbe ndenge nini dossier a supu tiki yango supu azo sa so ba vanti tala kutu na mangembo asi de papa moko mone papa Claude amataka grade te po supu a lingaka papa na comme femme de nuit na ye mais papa na boyaka yango na moya mati grade zate pe Julien a outi ko zwa billet ya Sabena ya première classe akiti Kinshasa po supu mutasombelier pour que nous légaliser le pan on a na ki na lobi makambozo ba proverbe ezo koma mati na suka eza malamu vraiment biso to stobimi batebele bazakuna l'église mangembo bangembo fubasila parce que supu azo bon batebele pe azo tia ba désordre belé donc message na bino ekomi awa tozo ba na niveau ya Kinshasa basangwa Congo tokoti siko na niveau ya Congo alias Kanambe musala koma alias Kabila Joseph Kanambe musala koma osala et ali ko sakana na opposition ko so ba devant ko sala ba discours pe opposition wana olé yango emmené ba jé et comment kaka ko luka ko défendre ko sala ba analyse ko ya ko répliquer sur ba vidéo bazo sa ki Tintin bangona alias Kabila tala auto sala déclaration que ba ko kende dialogue apc sikate apc datité apc liété c'est-à-dire ça qui Tintin ezali bongo distraction. Mais félicitations monene na bana ya mboka ou ya Paris surtout na France basala ki nini monene tola nana no correspondance na biso et biso makamuni elekaki kuna oyo bande ko ba combattant ba magili banda mais na vidéo oyo Kanambe asali okomona sikoyo ba faux opposant ba koleka ba banda ko commenter ba vidéo ba banda ko pesa retour réponse na vidéo et pourtant bangonde fu basala action pour na makamwana tola nana vidéo tola nana élément o élément mutasali yango Martin Sali asali à partir à France bakendaki grand piqué. Les faiseurs de guerre sont responsables d'un autre type de pollution, celle liée au déplacement des populations qui se réfugient dans des zones où l'équilibre naturel est fragile.
Là, voilà. Là, on va essayer. On n'a malheureusement pas eu accès pour un week. On n'a pas accès. C'est pas ça. Donc, c'est pas ici. Il y a des personnes qui. Ça doit être dangereux. Voilà. Moi, je voudrais recevoir les mêmes. Non, JL. Vous pouvez les donner aussi. JL. Merci. Kolanda bande ko na biso bakendeki na aéroport à Bourget ko telemela et salamaki le 29 novembre na France balobi 180 millions d'euros ezali budget ya la COP 21 financé à 50% par les présidents africains et l'autre 50% alias Kabila yemoko muta financé pour être bateau oyo basalaka ba pollution ya likolo pe ko déplacer ba pays ba citoyens africains kolongola bango na ba zone musuko memana na ba zone musuko ba inokufa alias Kabila mutazo sala ngona mbongo wa Congo et pourtant ba président o bazo contribuer na makambo oyo na bamboka na bango population ezonyo kwama population ezolala na nzala population ezangi mai courant pe population bazo sala bazo futa bango te mais bango bazo financer ba terroriste pe bato o bazo boma mboka donc félicitations na ba combattants tout ya Paris o bazo qui risque ya ko manifester devant l'aéroport de Bourget pour la France ils en a état d'urgence manifestation morate ekoko sala maté mais bandeko oyo bazo vraiment risque ya kokende tikuna kokutana bango bolandi moya estrewana alors bakoya bako sakana bino mbala boni bako bebisa bino mbala boni bako nyokola bino mbala boni 5 chantiers yo kana lisusu te na Kinshasa donc 5 chantiers yo kana souté pe perdre na mamnoko na bango bakoma ko benga modernisation nzela ya kimwenza érosion e kaboli yango ba côté mususu ya ba building ya université comme Bukana donc ça modernisation nzela o route memaka na lac Mavale coupé en deux ezali modernisation Kinshasa et côté ya Mbinza kuna ezokatana en deux ezali modernisation parce que batu oyo baye na esprit ya kosasa ko boma konyokola mais bazo construire ezali mawatro yangwana ezosala ke batu bele bazo sala mabe bureau ya coordination des affaires humanitaires en RDC c'est-à-dire OCHA a recensé plus de 460 000 personnes en insécurité alimentaire dans l'ex-province orientale, c'est-à-dire côté Isangani kuna 460 000 bazana insécurité alimentaire baliaka te bakonda bavimba bana musuba koma basuki ya pembe ba musuba koma mabundi neti batu bazana kosheko malnutrition donc ezali génocide de Salama pe na côté ya Ituri bazana 440 000 personnes au bazali victimes ya catastrophe naturelle inondation pe bazali ba victime ya batak ya ba milice rwandais na ba ougandais na mboka donc o eza makambo o izo salama na Congo pe eloko zo kamusa biso tozomona ke makambo o ndenge zo salama mais batu ya IDPS balobi bazo kende dialogue pona nini ne Gabriel Moki ya biso babi IDPS balobi palu bazalaki ba pauvre bazalaki ne lokote Antoine Gizenga andima ko kende na ba élection oyo apesa mwana ndeke ba voix pe banginda bango nyonso donc IDPS pe balobi ba nyoko mi basali 30 ans pouvoir bazo lokote ba signer ba teka bazwa bala basila na ndengo wana donc soki ya solo Tshisekedi azwa mbongo ya alias Kabila na canal ya Cheo Kitundu ezali trahison munene ba conséquence nango ekolanda eti na 4e génération d'ailleurs binomo bozomwa ba congolais ba lingi dialogue te parce que alias Kabila abomi mingi aza soutenati na dialogue te ye fois que na CPI to silana na ye ndenge basilanaki na Samuel Do na Sierra Leone to bengana ye na soulèvement populaire ndenge basalaki Blaise Compaoré na Burkina Faso. Conférence des Nations Unies sur le changement climatique communément appelée COP donc COP 21 babengani alias Kabila atia makolote parce que ba monike asisi mandat na ye azosala ba aventure ko représenter souffrance te ye moko azobanga pe ko mata ba avion parce que azo kanisa ke o basala ki abiarimana bako sala payer c'est-à-dire ko beta avion ne masasi na likolo
alors eloko ekosala biso bien ezali kaka révolution oyo ya soulèvement populaire parce que azokosa bato na Congo que révolution ya modernité situation routière eza catastrophique alias Kabila azo défier ba congolais azo se moquer na biso tozalika na système tobi omoni ndoki belela pe topesa bango basinga bamidiembela bango moko. Merci na réaction na bino, merci pour na appel, merci pour na makambo nyonso tolobi bolobi makambo nyonso tout ezali malamu esenge na bino boyebake Mandungu Bulaniati azalaka ghanéen akotaka na Congo kala na ba mama oya ba popo ba ela biso mikate, c'est-à-dire infiltration na Congo et salama banda kala boka moite ba tumingi musubo bengi ba congolais mais ba passeport rwandais carte d'identité oyo na publié que ezali vraie carte ya Honoré Ngwanda mais ezali ba service ya sécurité na époque bazali ko kota lokola ba infiltré ko kendo sala makambo wana donc ezalaki na cadre à trahirté mais azalaki infiltré ki ba système ba rwandais yango asala carte wana, c'est-à-dire na outil aux explications je crois yemoko ozala mieux placé pour na koyebisa biso makambo ezoleka. Scandale na RDC, de nouveaux prisonniers sont morts, assassinés en prison, torturés. Droits de l'homme eza na souci makasi na ko traitement ya ba prisonniers ya makala na Lodja na Kikwiti na Beni na Lubumbashi pe na côté kuna bazo torturer ba congolais moite, c'est-à-dire génocide ezo salama na silence. Bana basi mingi bazo sacrifier bango na ba omboa bokeba na kokotaka na contact na ba internet na ba Skype na ba Facebook na muto yebite mwana mwasi wana azwaki friend ami na Facebook ele ba yekokutana ba pesi mbongo muto wana balukeli nyoka pe abomie. Breaking news.